ça bien. Comment la question va tourner dans plateau, c'était pour la vue de loin. Ni les cas entre y na vue de loin. Yango ana siko problème, il fallait yenda expliquer na ba téléspectateurs ce qui balinga qui ba sepela na ye. Il fallait expliquer quand même na sala mona mai nanga boye. Ce qui batu pena o ba talake mission wana, ce qui balinga ba pesa raison. To balinga ba condamner. To ba sala ki nga za soupa au côté moi sa vie de lui. Na za kité. Ba tuni o question musu yo répondre na question nanga poane. Silence nanga. Ezalaki ke via bando banga place za ki tondeni. Nazo bomba ye na lingo la sa salité na été. J'étais humilié au vu de mon enfant qui demandait doit-être quelqu'un c'est comment. Ve na bombio. Omoni maramu nyonso to sala na yo. Azawa na za même na ba problème auto bimaka na kombo na épée. O ezape na ba preuve ayebi. On a justice, on a ba preuve Rolex que non. Ozoloba. Na justice ba sambara papa. Botika distraction. Quand madame a koloba que non ba ko doit payer et puis ba ko kengele na kikoso. Azana ba. Ye muta lobby. Oko sala acte moko boye ya bien te. Otama ya rapa na e. Sonde tingai. Na simbi otola na madame bien. Mais à sepelite, est-ce que ça m'a bien? Ah, yebiso te pour na respect ya pana. Ah, yebisa ngate pour na respect ya pana. Te yebisa master non na linga ba janzo tote. C'est simple. Est-ce que ça m'a bien? Songa na yebiso ça m'a bien. Kolongwa parrain to kozala parrain. Et loko malunga wana na kati ya na ngote. Un jeune frère que j'ai aidé, je l'ai hébergé chez moi pendant 6 à 7 mois, mais qui m'a accusé faussement il a moissonné la douche pendant qu'il logeait chez moi. Est-ce que quand on a déjà... Parce que là, il y a vraiment... Violon est parrain brisque. Na lukalanga ta mutu mwaza apparaît. Mais ngai nebi ke parrain, ngana mo sta pe to yoka na ki tobi pas de bêtises. Poto luka apparaît. Prévane banda to bala na ti lelo na to pesa rapporter. Tozana ba secret ya ngana yo au moins no ebité. Ta famille nanga. Ponga zo ko famille yo zo ranga un jeune que je connais pas. Mais ngana zo ko famille. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe.
L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga eko yokaté. Moi peut passer la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngaite na lito na ngabouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na ngako mwana na ngaya liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue Kombonangoisa, Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32. Très chers internautes, bonjour, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, c'est Sato et Babango avec Yves Ipan, dans ce bulletin de faux. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec Papa Massakou Sokoulé, Fali Oboyebi. Je suis passé sur ces plateaux, je suis avec mon ami, mon confrère, hein, donc Mike Moukadi, Chic, il y a Bisso, il y a chez Bisso plutôt, j'allais dire chez Bisso Télévision, deux années Awa, deux solo là. Par rapport à l'actualité et surtout aux la table de la logique. Mbote mwana mboka Yves Pan. Na basi mbote na bafan nyonso ya Super Promo 243 matoni mingi na ba bonne nyonso chez Biso Télévision. Bandeko balandi boyebete soki toyebo eseke makambo ezali. Toyeko solo la, toyeko swana te. Toye manine lekaki. Tomonaki mwana mboka Pakaloui lekaki bongo na ba télévision koloba ete artiste Nabiso Munene Papa Maswaku salima malamu te na yango to yami pe Papa Maswaku aloba est-ce que maya loba ke za bongo to za bongo te Papa Maswaku to pese mbote na bandeko nyos bazolanda biso
et salut à tous les abonnés. Il y a ma chaîne Oyo, chez Bisso Télévision et puis Congo, super promo 243, il y a Yves Pani. Merci na batutu ba Olanda Bisso, Nzamba Lola Pambola Bino. Papa Maswaku, to yeba, nini eko leka entre yo na kulutu na yo pakaloui, to moni aleki na TV, akolela, amodir na bana, alobi etsuko mambaro lo baza lokuta, bana bako iko kufa, bako kundaye, alobi makamwe bele su kombo na yo aleli. Nini eko leka? Alobi ke ye akunda banane bakunda. Soki maya lobi eza ya lukuta, to pe akokosa, ye akunda bana na ye bana bakunda ete. Te toko tsabana na mambo te. Toko tsabana na mambo te. Toi ba parent, tant que tu fongo la porte, toi na internet. Nazaki na déjà contre-parole oyo. Toi na internet, toko zo raté bana toko tsarabango na kati ya makambo ya oyo na internet. C'est pas propre. Eza kwa tozo fongo la porte moko boye pona mabota na biso. Vraiment, il faut que Bolimbi si Banzambe a kanga porte ou a retiré malobana. On va dire pour tout éclaircir Badbaoula Nabiso, nini ekoleka boyeba ina papa papa Louis boyeba ni ndenge nini relation na bino ebandaki wapi si bokoma lelo ba problème bima. Et puis relation na madame. Relation na biso ebandi ngana bando sa ba film na benga batu. Benga vie aya tourner normal. L'air mama ni mama Olive Lembe Kabila mama na biso nyonso abandi ko benga biso to komo kende ba veni na biso zende ye azana veni wana ngana azana veni ya sima. Okay. Soki to zui biloko ekokota na mutuka nanga to ye nango ti otiki pe koto après o l'équipe relation comme e makasi. Relation to mesanaki to komi pena bandeko ngana vana na bambili ya vana na nyangara et au sala ke relation nga moko yaki wana première fois qu'on a kota pana lokola to bando sola to bando za navie asala mo demande na e bayela ki yango to yo tikele ndena kota ki pana ete wala za mambo ya famille cuisine to yo tikela e tant to yo tikela e ndeza première fois na kota pana e mère pa yamba kinga bien yambi bisope bien après wana nde yo sala ke to mesani nga to bando vanda na bonli to futela na bambili esenga esko lokola ba grand garçon mutu na mutu akende po palais wana ezaki dimi ezali 3 chambres par rapport na bandeko baninga to bando vana bango e bando permettre sauter. OK. Nde to yokana ki bon ya yo zwa palais nga pe na zwa palais to kabwana OK to kabola pe batu to wana bango papa nga banda na banda succès vina nga na vanda nga na batu bato batala nga na TV bato batala ba télé réalité nga balbanaka pourquoi vous allez un appel en ton ndaku na ngana vanda pa bato po muta vanda pa ngeza problème te na koleka pe na TV na lobango te nde o sala na likolo po ya za na seboye na palais o bayer azaki babimi batiki vide po bacha client. OK. Bacha locataire moko esinga na esena oke luka pale te pale moko eza awa kutu tala aucune pensée mabe aucun pensée mabe nazui na pesi la rango combien garantie 4 mois 4 mois OK na moko ya ba commissionnaire lokola 5 mois na futi pe la nanga esali ke na beli a hôpital na yo kota na palais na koti pe na jupe ba petit nanga nango mofana bango na quelque batu pe o bazali na moi difficulté bayaki pe soit coulé tala bate j'espère bango mo ba témoigner na ba TV to vandi pe na bango tant to vandi na bango to message na vieti
to messé na vie ah on est au vivre boy un tel à rafo un tel à rafo un tel à rafo un tel à rafo mais ngasko yo na ndena za boy ata ba yebisingo za mabe so na moni yango te pa na ye jamais na ondima on a vu mta yebisa OK brève année non pas exemple brève année nga moko pe baloba mabe po na ye muto yo kutani na ye lelo te lobi yo yebi bien te o pesa biso raison mais nga na yebisa bango il faut nga mona sane na mona nga na yoka te na sima mukongo muto te tala te to continuer na vie to zalaka na biso na loba ne pe lorote je me soupe na yebisa bato ebele balinga te na zana yo na yebisa bato ebele basepela te nde na zalaka na yo mais nga nalinga mabe esalama na mukongo na nga te fo nga moko na mona nazala témoin oculaire nde wana na komibenda en tout cas tozali famille moto nyonso azanga mabe te nga na mabe ye pa azali na mabe tobanda ovanda kitoko tokoma vraiment famille ya ye kolongwa wana akei ntango akei nga na tikali na ye olongwa wana na ke bovan na longwe bovan tobanda okende ngomba prière na ye tokendaka prière na ye olongwa wana na ye na makanza na ngiringiri navandi na ngiringiri wana vayebisinga te fo mata kota kitambo koto oyo esala bien tout moi moral ngiringiri aho mpe pale naza tellement na 3e niveau bato ebele baodéclare nalongwa na koto na mata na kitambo nazwi pale na kitambo ntango nazwi ndako na kitambo nasali na pale wana avant nazwa pale na kitambo wa madame na ngai esali ke ba dernier temps nazali na nga na flat na ye après kozala na ye na flat na ye ovandi na yebisi ye ah mare kofuta hotel ya na mabe te mais dépense nga na pale na pale wana ezalaki lokwa 3 chambres oyo na ozwa oyo eza na 2 chambres c'est mien oyo na pale nazwi mpe pale natie bapeinture bamakambo tu kitoko c'est bon mare mpe ayokinga aye bon vie nanga nakutanisi na madame tututu lokola vie ayebaka nga na relation moko ayeba yeba relation nanga oyo nazali na bango avant naye nayebisi vie mama mwana auta Angola aza nameki kokosa ye ntango bakutani naye oyebisi vérité nasiete vie amwasi nalingi nayebi ye lelo te nayebi ye kala omoni barelation wana nga na bango mpena tookata parce que nga na posa ya mwasi oyo navanda na ye na ndako nasala na ye avenir navandi nga moko trop bilamba kolia na nga moto azwa soin na nga aza vraiment te po barelation tozali nango ezalaka ya misika eyo osala via eza mpe ida malamu nako mpe oke boye mwasi no yeyo naoleka na nzela boye mama moko atelemisi ngai abi papa oyo aza liboso wana nene ese mwasi na ngai mpo nga atikala nsima na bando asola na moto moko ayebisi nga mwasi no avi ye abi mwasi na ngai ok nake na église boye ta epuis eloko nakuta ye pa madame na nga eloko nyonso nazoyebisa azosala toke prière tosala boye tosali boye tokende boye toke boye nzambe akosala te
esi nzambe soki amwasi na nga na obala e rapide salanga faveur et au sala wana tokomisi ko famille po famille pene bandi depuis kale donc 4 ans donc 5 ans vous comprenez pas c'est ça un jeune que je connais pas tokuta na théâtre que j'ai logé vraiment na aurait pas ko dénigrer ya mutindo wana omoni bolamu so sali mutu ba betela ngo tolote bolamu za lokola muntu soko sala bolamu yeba ke ekola jour mabe moko ko ya bolamu ebundela o mais soki okabeli mutu eloko oya olobi okabeli mutu eloko est-ce que lobi mutu ana okabeli eloko azwa te et au sala lupango na yaki kokota mabe aveni na kota ki mabe chic na la raté to la raté na moi sinanga kaka prière na prière mikolo na so basali mo ba prière na palais bo pe moi 2 jours donc e baba singai il faut bimawa wana notala sko mwana batu na pe na balaki ete so problème e ba lo bani masoko sen alekisi mwana est-ce que réputation nanga eza malamu bitena lengela nanu mwana batu veille singai pendant que tu dois prier ba message bimi pas après kokende suku na te zala awa tiro bima wana veille singa chambre ya mwana likolo wana aloger na ndako na wana sikoyo ayibisinga na kanga nzoto na luka pale nazanga ki mbongo garantie te na ndako na bando vanda talaka na pesi garantie ya 6 mois mais na sali kaka 2 mois nana combien de mois 4 mois natali ndeko nanga vie nanga ya mabete mais entourage nanga nyonso sepela été ce qui est vrai ba petit nanga ba 25 vie par rapport ya betape babanga mweleka leka te esimba te esi bango te muta changeaka aza ya na biso tant to sambela po to changer sans comprendre to sambela te po to zaka na ba caractère akala problème TV mère bando vanda wana ngana ndo okay na pale TV aipsinga te swakule na ebi na condition ndengo linga rovanda et permettre te mais au moins kanga na nzoto abia ça va problème te na vanda pas vie biloko nanga esali 1 mois et demi na ndako wana na kangango na ndo luka pale na ndo zela la chaîne lekana septembre novembre nazo imwe loko bio ebi ba momana ndenge futa na ndo luka pale ve ebisinga te swakule aweza ndaku na yo aweza pale na yo omoni mbongo wana ozwi somba nanu biloko ya libala wana sede après d'autres avant na ya wana après libala comme ça nini oluka pale ba on a bi ça va na sala civil na coutumier après ya mbongo ekangami webi tumba libala ndeza la la rekangami na paye ba plan mais pose wala ce que mi problème prière mais pendant que tout ça la bongo via pesa mbongo ngana lié lobi pe ngape na kopesa to ça la tour te mais nazaraso nazana ngona seni lokola jeune garçon ngape na ndena aboy via si me charge na nganyoso
mwasi na ngalia mwasi na ngalinga bilo mike mwasi na nga asala suki ya bien mwasi na nga lata ba sorti kuna ndo tambuse na cha carburant via osimelenga ba charge wana nyonso déjà eloko non abandaka oboya olongwa na palais wana parce que na calculer biloko nyonso nazalaki nango na kocha yango wapi mukadi yokota na ndako na ngandambo yebi quand même eza nango gravité mais nazalaki quand même na moi standing à vie keloko mutu azaka so akoti na ndako ya mutu amona ngo quand même ezalaki no calculer biloko na nganyonso wana na kocha ngo wapi parce que vie pas za ndako na za biloko ne Nathalie bon biloko eza important eza nini bon alors pe na palais TV nezikaki nazui TV na ngana seni na bendi nazui ba radio mike na longoli ba climatiseur o to etikali na seni na la chango moi c'est na singai il faut biloko to bandela vinga na yo vous comprenez na lâcher tout nazui car moko na kina chango na commune moko tozaki nango wana parce que moko ezaki yangati par confiance car ndenge na batu nanga na profito pe sa Fabrice Mola ya Solganteka mbote belé place azali wana ndeko na ngai toko ma famille donc mi kare vana nango wana to tambola ka tout après na poko ekola nango na commune to vana na vie janvier na koti demande na décembre pas mama ni mama parce que na ngana balande na décembre na calculer décembre na ba charge to zaka nango ya mabota ero lianga moi trop na travailler nan na travailler na c'est la retombée ya YouTube ya mois de décembre na janvier OK boyebi nde to zora là en tout cas na beta film beti 1 million nzamba salaki film beti 1 million théâtre na ngesala 1 million OK oyo kanga le kana loba moi loko ekotaki papa côté wana bina nazwaki mwa mutangila na yaki kutupana yo na ko pesa dim muta monétiser la yaki dim biso nyoso na yako pesa dim en tout cas papa kitoko nazo bala mezwa oyebake na yo beto matolo pour au contribuer na libala zo comprendre konanga et au sala ke na zeli janvier mukieleki na chesko programme février nde na che programme libala na zeli moi appel na sala ke pa mama ni mama Olive Lembe Kabila eye ekoti na ke na zui moi loko to na zui moi loko a betisco calcul bon awasko donc famille ba obligé ki 3000 et quelques to longoli ya famille to longoli ya moi déplacement ndenge zalara moi ba carburant moi nini tout c'est bon les 13 toke to pesi biloko les 13 ou les 15 boy toke to pesi biloko les 19 bayambi biso to sali coutumier les 19 le 25 na sali civil en africaine avant le 25 na yaki pa mukadi pia contribution libala mukadi apesa ngai lok na chena poche abi bon osko eza pona kangisa pona décoration merci na mama bijou parce que asala nga faveur j'espère ba mona ki place libala ya civil elekaki voilà kilakidi mama mo motema malamu civil eleki pendant que na osa civil na préparer maman religieux donc na sali civil le 25 na sali religieux le 27 surtout beti machine nyo sa dépense na sali c'est presque 17 000 et quelques balles 17 000 $. Ndeko na nazanga mbongo ndako na bali ndenge nini
mais nayebi ke wana yaya nanga nayebi ke wana vie nanga na tchaki ye parrain nanga pona mbongo te na tchaki ye parrain pona ba conseil azana ba défaut nga pe nazana ba défaut mais soko moni ndeko moko azote yo pona eloko moko comprendre ke o eza bénéfice pona nga papa nanga ata naza nyama mituna ye tuma na mituna na bandi bato va comprendre na lingi na faire comprendre bato pa na ye na sa 7 mois te après libala nanga le 29 nalali 2 jours na hôtel le 29 toyo luka ndaku na mwasi nanga tokoma boye na bengi bakia aza commissionnaire tant to kutene ne pse na luka palais onde na bi chambre salon ka me ya propre ebi bagunanga aipsinga monika nde to vandia na sima ndako eza na koti na tali pe boye na CP nanga nango garantie combien ote il faut biso za système à contrat il faut pesa 10 mois mbala moro 10 mois te 10 mois simbate au moins 7 mois to yokani pe na zui $2750 na scène na pesi paipsi ngai fozela quelques jours mutabi mapoyo sa nini papa pendant que na osala bongo après 2 jours libala na bella na niveau moko tu peux pas imaginer wana réclamation à célibat to kati singa wana sikoyo oyebi ka ndenge ezalaka tellement nzamba zalaki en tout cas na yoka bien na yoki nanga bien santé kitoko avant na bimisa biloko na zongi pavier yaya merci na ndenge na bombakinga wa na ndenge bombinga pendant 7 mois pendant ba 7 mois te 4 mois ndenge bombinga eza simple so tobi atana pesa bino calcul bo calculer so tozi mois fin mois septembre tozi septembre novembre décembre janvier février ça li combien de mois eza clair toko sera public te et au salake na ye na vandisi yaya merci ndenge na vandi awa merci na ndengo lakisinga bolingo ya kiyaya merci beaucoup mais eloko moko na yoki lokola leki na kobomba te nazala nango mirmir na mutema na yoki olekaki boye olobi boye en tout cas soki ozo reprocher nga na mabe moko semi oyebisanga comme ça na sengo pardon. Ok papa Maswako mituna ezali eloko nini ekaboli yo na ndeko na yo pakalo wi nga na kabwani na ye te est-ce nga kabwani na ye toyoki ke mwasi oyo ya yo obali mwasi oyo madame ta femme légitime voulais-je dire oyo latisi lo pété na mosapi voilà et que pakalo wi akende ko kengela ye na douche tango akosukola et puis a tchage litoi nde toyokaki yango nde sali que bana monani mwana ya pakalo wi azo doite mama na butu soka lali c'est ça en fait toyoki. Est-ce que makambo toyoki wana eza ya solo to et puis yo petango yoki doit ça veut dire ko cha bande walimbisa ko cha musapi ça veut dire que yo petango yoki makambo ngo po o gérer yango yo ke mbala moko ko vandisa mosi ya pakalo wi na pakalo wi otuni en face falo benga ndeko pembeni otuna makambo ngo eza omwe makambo wana tokoloba na TVT toko tuna mituna po toyokaki la famille sacrée déjà on a contredit kota musapi eza masi boni eza kindenge nini te tokoloba na TVT mais esengeli bato bayeba ne makambo ezalaki la famille sacrée ndeko nanga to vanda pe to kanisa bolamu to zwaka mabete to tshemba moko liboso aza pe na bolamu na ye pona acte moko poser ya mabe jamais nako salelo moko boye to na banobi misa ba secret nyos la famille sacrée on comprend sagesse na vie ya mutu eza très important parce qu'on a okamwa makambo ngo batuna ki ye question to ndenge nini po makambo ngo to solola makambo oyo to solola eza entre par exemple na pese exemple yo ki olobi mabe na ngai po bayinanga ngai na ye na obi te makambo boy en tout cas na ye biango te soki
kutu mutako lobezanga po tala tala. On comprend? Et ça dit que ah, makambo eza boy, ça va loko eza famille to vanda to sala nini, to solo la. Ponga na tikala ko lobelo o mote, tina bali. Na tikala obimselo amabete. Bon, loko la ba papa na biso na mama na biso baza. O baza, to ebi bien mutu tango akenda otubela kenda wapi. Poani. À part comme peto, pour secret ça ni. Vous comprenez? Tango basali anzambe bavandi si biso. To solo li ezaka kangai, mwasi na ngai ayebi na mwasi na yo moko na ndeko moko mobala azalaki wana na basali anzambe. Arrangement moko salema. Papa, to bongisa to sololi. Ça fait solution na makambongo. To zwa solution na makambu tout. To sololi pe ah bon. To senga ni pe ba pardon et sili. To bimi pe to zongi. To prier pe. Passer 3 mois. Na vandika boy. Batindelinga lien ba benginga. Est-ce que c'est important ya koloba makambo o eza ya famille kokendo lobango na TV? Il fallait tant que vandaki ensemble alors en tout cas ngana koleka na TV pona loba boy nazoye bateni ne sala ki vie en tout cas jusque là na oyebate nazoye bate pendant que émission na ebimite ya sala émission na poto azongi kin lobi na moto kuta une église. Bonjour vieux. Bon retour. Ah, calme-toi coulé. To solo li. Mais ok na simana ngeza ne loro moi mabe salami. Ngai na ebite ke to kabwana e. Ngai na ebite ke to panzana na e. Ngai na ebike mes attentes na libote zanga raté. Mais entendre encore que moi si tango azaki te bozaki malamu na kulutu na yo tango moi ça yé na vu na yo akaboli bino donc moi ça akaboli bino depuis to zala makambo ezaki belé ya on a biso que la famille est sacrée betela biso makambo ngoto yeba mo mukete lo bango na TVT il lobi na TV wana ye sagesse na yende mtetindi aloba bongo. Mais est-ce que maman a demandé qu'on me mette souvent par rapport ya mabe na kombo ya ndeko to pe abana te moi si nangai azali soki erreur moko esalami ayebisanga papa tala erreur boye nga lokola mobali nayebisa evanda kimia napesa exemple moko oyebi ke so na ovanda pa na yo so osali erreur moko boye so nalobeli yo so mokili eyebi yango bakondane nani o comprendre bakondane nga ndeni yo ye na ndako ya bato makambo esaya nini. Vous comprenez? Si on a le gola, biso tangue belete, biso zabe intellectuel te. Mais le roi moi sagesse en ondamboza. Na kozo makambo ya famille te, to bimisa libanda. So to komo mema makambo ya famille, c'est que faut to mema makambo nyos to sala na vie. Ngana bali lobby, ya lowi to yeba ene kala. To sali na ye makambo ebele. Vio yebi ke to sali na yo makambo ebele. Oya mabe na ya malamu. Ngana ko leka na TV na lobango te pona lobaki tala kutu via beta boy tala kutu via sala boy tala kutu vie boy obosa ni vie tala boy ponga nazana agenda na ba preuve mais sikoyo nako sala ngote pona ko déstabiliser yete parce que ça na belle famille o ezotala biso o elandaka pe malgré ya bosani ke ngana za belle famille. Parce que un jeune que je ne connais pas. Je n'approche pas d'un intérêt. Je n'ai intérêt ni n'approcher pas. Et ça, c'est un conseil. Vous avez un masse belé, tu as kota boye kende boîte sala boye. Mais malgré to kenda boîte, mais vous avez un quand même avant de s'arrêter. En solo noté, soit que le faux bala, soit que le faux boye. TV na bala, il faut na tout na non volonté nzambe. Ko bala les arrêtants. Vous comprenez? Tant que l'on a bon salami, on collecte na TVT.
obosani nyonso tosala obosani bamakambo nyonso toza nango obosani betape nyonso tolekisi nga mpe nalekisa betape ya bagalere ye mpe alekisa betape ya bagalere na soutena ye mpe soutena nga nyonso wana tobosani na facilité masoko mayeninga na kapamba te soki moto alobi likambo seke mwa likambo ezali so omoni milinga seke moto ezalaki ça veut dire que ntango alobi maye nyonso alobi wana oui adage moko loba c'est lui qui s'esquise s'acquise mokonzi ya mboka ayokaka litoi moko te bato baotala biso toza quand même na respect na bango to respecte quand même toi na bato mosusu toyebi ke osola ne boye maza malin o comprendre bokozala boseki boye so bobaluki bo atongi yo siko nga caractère no nakozwa yango te banda leo ti lobi papa nga nauti na vie ya likemba lelo nzambe asali nga ngolu nasali quand même famille na quelques personnes oyo baza bandeko na nga te me basunga nga pe tango yo leki na TV obete loko wana po déstabiliser nga omoni nzambe oyo alobaki na plateau wana kaka le même nzambe wana za juste nga na sente nga na teyaka batu te o comprendre nga na teyaka batu te na teyaka batu na maboke so na se théâtre na nga po mutu azwa leçon DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto le roité. On va s'attendre au big. Il y a un gros JB service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo de Bishopil il y a makambo et ça qui 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh bah ça va ne pas avec la photo. Place il y a série il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyberservice. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah José. Mon question va tourner na plateau c'était pour la vue de loin ni yango les cas entre yena vue de loin yango ana siko problème il fallait yenda expliquer na ba téléspectateurs soki balinga ki ba sepela na ye il fallait expliquer quand même na sala mona mai nanga boye soki batu pena o batala ke mission wana soki balinga ba pesa e raison to balinga ba condamner to basala ki ngana za soupa ukota mwasi vide le nazaki te sikoyo batuni yo question musu yo répondre na question nanga poani
Et puis non di maté que via ko sala ba art à bongo. Non di maté. Et que ton telle émission no loba oh. Oyo face be bomba ki toni. Est-ce que ça m'a bien mon ou était yo sala grand à bomba peut-être le lobby lelo et celle qui a bimisango ndanga bimisi lelo. Nde onanga. So yo salinga mabe soto a famille na osani na yebi sote. Oh. Pourquoi Bobby la famille est sacrée? Mamba famille faut tikala na famille. Na ebité silence nanga. Ezalaki ke via bando banga place azalaki tondeni. Ando mona ka petro ko leke mission a cracher lenga tondeni. Naza na idée on atteint. Naza ipene tension on atteint. Ata mukie. Omoni ngata la bolamu. Natala bolamu natala mabete. Il faut tozwa kabola muto zipa yango likolo mabe. Omoni pa vie nanga nazwa ki ba défaut na ba qualité. Na ebite yeso azwa ba défaut nanga nde nini. Yves Chic bozara bino mibale. Soke lo mo boyo moni ke loko sepe nango to sani. Chic elo boy salami en tout cas esali bien te. Na mdenga mbala sima omeka osala ngote po esa bien te. Entre nous, le linge sale se lave en famille. Est-ce que c'est la TV? Si vous avez un bateau, batali biso. Nde ya lobi bongo tam supo batu ba inangai. Batu wana nde nga nazo expliquer boy. Expliquez bien tes po lobi likolo. Batu ba au confirmer batu te que non. Bomba vie nanga. Nazo bomba ye na lingo la salité na yete. On comprend? Na bombi ya nanga ndenge azana ebike ve na bombi yo omoni makamu nyonso tosala na yo azawa na za même na ba problème oyo bimaka na kombo na epe oyo eza pe na ba preuve ayebi mais na ko le kapete na TV na lobango pendant que makambo oyo bimi na makambo wana pe bima mais yo ndo risque qui a funda na justice so mais na justice on a ba preuve relax que non ozoloba na justice basambaka papa botika distraction quand madame a koloba que non ba ko doit payer et puis ba ko kengele na kikoso azana ba yemuta lobby ngasko na yebi ko doit tete yemuta lobby hein ezaka okengela ko kengela ndeni yemukolo bongo che okengela ezalaka te okosala acte moko boye ya bien te ota mususu pardon yo zaka na mwasi na yo nga yaka pa na ye so ndeti ngai na simi otola na madame bien peka mera sepelite est-ce que ça mabe ayebi sote pona respect ya pana ayebisa ngate pona respect ya pana te yebisa master no na linga ba janzo tote c'est simple est-ce que ça mabe songa na yebiso za mabe batu ba otala biso ba mikolo omona internet to ana sorte batu tu yana batu baza ba faux compte ezana batu oyo azaka soka tali pe boya zongi si mavande wabi y a pas le fumer sans feu ezaka bongo bino batu botanga mingi ya ezaka bongo biso otanga te y a pas le fumer sans feu pasi na ngezaka ve a rôle kata bimsa ba propos wana na TV eza propreté mbasi masala ngote sali salité madame en soi zolo banini réaction ne pesa nini kimia pasi nezarara abatela réputation na ngai pa ba belle-sœur te ba doit te mais non kai ba tumso ba oloba ba comédien ba lobi boye nga naza banki te babi dépose moi si wana komi na pasi ozali na mituka okomi makolo makambo ekomi bloqué makambo ezotambola te apparemment moi sango amemeli mpoka nde toyoki nayebisa bango boye depuis nazwi madame nanga na bali na balaka te na boti eza bénédiction mpo nanga omoni makolo nga azali mpe adefois mpe naa na bakar na teke mpe nazongi makolo moto abatami yo na nsima leki yo mayele est ce que via makolo eza étrange mpa nanga nabotamaka na motuka est ce que oza sirti to 6 décembre na oza na carte
kota mituka na lobela yango te na ovanda na palais est-ce que na va na palais na liaka te mwasi na nga boti na kende pa comédien moko pesa nga mbongo na bimsa mwasi na hôpital mais nazaki na quand même na ba relation nango balingaka nga Aurélie Ngimbi femme sage bambote belé place aux amasaranga moko bambote belé na ba Fabrice Mola ba FM Clim papa nazaka na batu na batu balinganga na sala fierita banyanga balongola ngo na mutu na bango na bali na février après février il fallait qu'on soit palais après qu'on soit palais il faut contrôler madame Tiabota madame Aboti moi na bota misko fakola na otala moni vision nanga na ko le bango na TVT mais dans peu de temps voilà bat ba comprendre nazala makolo ou nazala na mutuka mo pe na yaka pa noti na yaka na mituka pe abati est-ce que fona betango li solo na betango li solo te nga va papa na nga akufa na banota mwana nga suna mutuka te po anini ene komaki trop natika na nga mama mutuka moto taxi après na yo paye na nga car voilà. Soit coulé, ben la biso, si s'agit même au solo na grand frère na yo, on a dit bon parrain na yo, alléluia le big à longue na parrain na yo. Est-ce que Kotuna déjà? Parce que là où est le gelanga yangwana vraiment, vieux longue parrain brisque boendeng. Parrain démissionné. C'est quoi bolga parrain mususu? Ah? Bolga parrain mususu. Na yebi parrain, on a il faut bon le roi lobby le roi lobby Sissoko. Le roi lobby le roi ya lobby na public nyos bayebaki. Il a démissionné na ye. A démissionné na ye za problème te. Biso to aka bana nzambe. Na lukalanga ta mutu mwaza apparaît. Mais ngai nebi ke ye paraît. Ngana mo sta pe to yoka na ki tobi pas de bêtises. Poto luka paraît. Prévane banda to bala na ti lelo na to pesa rapporter. Nana yoka le kamote. Teto dinda miete. Bon allez. Bon allez. Juste un petit. Kitoko, bon allez. Kolongwa parrain, toko zala parrain. Et l'eau malunga na nakati ana ngote. Ba conseil kitoko yo mo banda ki bien. Te zaki avana bala, ce que si na bala, ça a importance te. Ça a importance te. Omoni lokwa tozo lakisa ba vraie face na biso. Il faut toza mayele. Vous comprenez? Mutako bomo eza mutuka olia nao. Yepa lo baipeka bongo To bomana wate banda kala. Mais lokola ya bimisi yango, ngapi na bimisi. Donc, na lingare mingi. Preuve na yaki ngaza nga problème nete na pesa gembote. Normal. Ingratitude nini? Ya nini yepsa ingratitude zapi? So mutalingi ne yote. Mutalingi yote. Est-ce que yo ke kana makasi? Venga lingako. Ngalinga na ngayo. Siko yo lingi no ngate. Na garde bande na ngati. Na garde bande. Loko aya boko la kanga. Loko aya lesa kanga. Loko aya supporta kanga. Na kende soute. Aboko la ngape soute. Voilà. Et ça bien. Si même au solo na website ni moment. Ko to mina suka. Caméra yango eza devant biso. Solo la nandeko na yo, grand frère na yo ndongo lobi. Et surtout plus c'est ça ma bezali comme ka ko bongisa voilà et surtout dio na bango wana eza kitoko vraiment il y a vieux mingi ba ennemi na yo là il faut qu'on le dise te ngapi na théâtre na ennemi te yango moni to ba te memang kolo yebisanga est-ce que nga théâtre na binemi tango lo ba binemi na yo nango lobi wana bato ba yebisaki yo binemi na yo sikonga zaka na binemi te princesse kitoko illustar kitoko na yebisa binemi ya vie azande ko na bino azande ko na biso to ina ete soki mabeza
bota courage yaka yebisa ye ngai ta msusu na bota ki courage yango ta mse créer lenga mais ngai loko na koloba ezake vie oyebi makambo ebele tosala na yo ngai na bali pas même une année mais yo bala liboso na nga na ya mabe na ya soni na ya malamu toyebi kaka ngai na yo toza na ba secret ya nga na yo o mwasi no yebi te o pe moke te viol te oh ok bon point toza na ba secret ya nga na yo o toyebani mokili yebi te mais lokola yaya na nga nakoleka na TVT pona loba yango lokola famille na nga ponga azwako famille yo zwaka nga un jeune que je connais pas mais nga nazwako famille nakoleka na TVT na moi ki bozoba na nga na lobango la famille est sacrée omoni oyo esalami oyo epesa ope leçon nayebi te soki ezalaki na se ya kei to nini parce que nde nalobi boye public a comprendre te mais au moins ya comprendre eloko na beti wana donc na ndenge ya mbala nsima kosala arte ya boye te pa moto mosusu nga naza peti na yo na kosala arte ya mabe te eza mpe naye korépondre yo te mais naye nayebi so kaka so makambo eza ya famille etikala ya famille toza na art mais eza bato mosusu baa na maîtrise te ta mosusu kolokolanga ebi combien de yaya babenga bayebisi ngai leki na nga kanga monoko na baresponsable bakambi na biso nakodecevoir bango te pour premier jour kimpiela mukaki ntango nasalaki émission na bia asko topanzana mpena bien mais ntango bayaya babengi bandeko babengi en tout cas nazalaki censé ya osala nini navandi mpe natali na babi te ata mabe eza mais bolamu na ye mpe eza bolamu wana ekunda mabe donc ngai naa na maîtrise mais moto mosusu aza na maîtrise te alors respect na yo il faut garder ngo malamu po esala bien baleki oyo bazalaka pembeni na nga entourage na nga po na omarché bamote okonseya mpe bango baokamwa na makambo via bimisaka na makambo asali bakamwa yo je crois pas lobi ozwa courage ya okonseya bango mpo baoyo kote mais nayebisaki bango boza baleki balembaka conseil te pa yaya mpe azalaka moto akokweya numéro de téléphone Lombangu téléphone est à plus 243 89 43 81 514 plus 243 89 43 et 89 81 43 putain de merde plus 243 89 43 81 514 plus 243 89 43 81 514 numéro nanga yangwana voilà bambote belé na boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba et bambote belé na Fabrice Molo ya Solganteka bambote belé na belle sœur nanga Gelda Munganga oya soutenaki nga pe na libala bambote belé place ozali mama na Christiana na Maël bambote belé na mama Olga Maduda bambote belé na mama Adolo Swenga mama na biso Olga Maduda bambote belé place oza mama na Chancel la maman des garçons et puis maman Blandine Loanzo la maman na Eden bambote belé place ozali et bambote belé na boss da Silva News et bambote belé na association nanga les amis de Maswako za pour toujours soutenir ba orphelins bato bazana ba hôpital donc soutenir orphelins na biso to fongoli kuna problème teto ya donc bambote belé na bana bilili film c'est di bombo malampada bambote belé na mama Laurence c'est di bombo ma l'artiste na bisio alike belé na bisio mboma
mwana ana za vision mona musika et puis mboma biso ngati lelo na mona mama vie ati te na sala groupe te ya te na bona mama nanga wa mama nanga biso za bengrate ya ngaza rengrate ngaza rengrate wana mama nanga sale belé ça dit lelo maswaku organisation ba mambo belé mama nanga bola mu fezi partout merci beaucoup na papa Mathieu maman na biso Laurence Boekwa bambote belé notre visionnaire bana Bethesda tout na pesibino bambote pasteur Papi mama Karine bambote na yo mama Tina bambote no mwasi papa Dadi et prophète Jérémie bambote na yo place Ozali et mbote na batutu balingaka swa kule et mama Diem Mbongo et ya mama Pauline Mbongo bambote no place Ozali et na bosanité José Mahamba de Brésil José Mahamba de Brésil père double bambote no place Ozali na bosanité maman na biso Karine merci Mambandil et puis Mamisa bambote na yo Esther na monyo abière na yo Esther Ikoli bambote na yo vraiment son na lati boye eza Charlène Lema merci beaucoup moi swalanga boye ça la bien bambote no place oza et batutu bolandinga soki tamusu na lobi loko moko mabe o eleze bino bolimbisanga nazaka muntu moto nyonso azanga te nalinga bino mingi bato pe bayebisaki bino pona nga ke boye na ba mirmir oyo en tout cas naza di jarte vraiment nalinga bino mingi nde bino bolinganga bana disserteur nyonso bana disserteur tout bambote na bino ya Gabi Dubile bambote na yo batu tout balingaka nga mama Marceline bambote na bino nalingi bino vraiment tellement makasi to simba na main dans la main bo s'abonner na Maswaku télévision nazongeli déjà ba film et bientôt na Maboke TV merci beaucoup. Merci mwana mboka papa Maswaku, merci à Ivipan, merci na balani nyonso oyo balana rabiso awa na chebiso télévision balana rabiso na super promo 243 nzamba pambola bino merci na sponsor na biso Yesu Christ ya mesana ko sponsoriser biso to na kisité biso to yima ba grigri biso to bika Yesu Christ tata nzambiende sponsor na biso un grand merci o nyonso na rabiso na province tokutani bomba la sima ma et papa na ebiso me malile ça lokola ba ko tindika mupepe mais tombe ça na malile merci mon amour à Yves Pan bye bye.